Congo Liziba TV, Congo Liziba TV. Pour plus d'actualité, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Si la bande c'est la cap péchanganaï. Si la bande c'est la cap péchanganaï. Bato bo sala ba problème na ba jeto ba welisa. Péchanga boyaki, péchanga déjà pas basila depuis matanga le. Bato ndo mo na nditi. Ando boya vidéo. Ngana telemi péchanga bisinga na ese mami no. Mais qui écoute. Na sa no vidéo bi aya. Tula na be mission no. Abi okasi na molana mission te. Olo ba prenga mo lisusu na yabo. Abi na lingi vidéo te. Et ça et porter ngani. Oya sa papa nanga. Na okapasi na mutema abi asa papa na nga bokolinga nga na kolele ndenge moto na batonso bayana batala bayebi na bango matanga et comme il y a oyo vous bobotiez équipe mobimba pour chasser les gens et puis baké nango 6 heures du matin. En tout cas c'est la vérité, tout ça que même ba coroner famille c'est ce que on a 6 heures du matin dit. Mani ki pesa no mwana no zano lo ngwene no linate. Pesa no mwana na yo no babi ya no respect. Parce que oza eloko te. Parce que oza eloko te. Nesinga Carmen ora na lobana banga kanzam na respecta balwa leta. Nana mutu moko ta ko bangi sanga. Amen. Nana mutu moko te na internet. Matanga. Et ma famille zali ma famille ba bassesse papa ma famille ba bassesse papa na yo papa nanga papa est-ce que même que me zaki ya papa na yo omoni muto meka na sila bisalo bi famille sila bisalo beaucoup de respect omoni mani ke na yo simbi famille wana ngana simba yo mani ke ngana simba yo mani ke yo melaka ngamele lote ngana naturel ngamele lote na mela sikato ndo so bisinga menga place no kuta na yo ayo meki na sila oh Jésus ayo meki na sila oh Jésus mani ke ngana simba yo mani ke ngana simba yo ngana simba yo boka na lobi na bino tuna longoni mutute mutako fonga na manga na komba sila na zana ye na buna na bino partout na sa hypocrite même obali na ngabinga na fonga na eza musana ngane na kila nango yo fia songi okomono na zoluka komono na koloba na songi asa nani yelo kono tangela sana nani ki songi so beno na bitoli so bena yebiete na yebi ngaba to moke musona yeba bango te okola komone go je laisse ngo ya wabi ça la palende fan asa nani yo kanga kambang alende lebi se loko la kanga kambanga na ba analyse musubo sala wala kanga kambanga na yo o comprendre so bala be so ba bo lire mo ba merci YouTube o mo ni bino merci YouTube ne comme ça bino bon mo vivre na mangamba YouTube ba so no merci YouTube kanga na YouTube tout bino na bino bona na bien tala nabi bozana ba sika sa lufa lak me ko katunde sala bino alendele nazo bele la yo 3 fois alendele na bele lo 3 fois yebise loko na wala kanga kambanga na ba na liste ba ko mutu mususu mutu loko yoka na kombo ya sila esa loko na yoki mutu na kombo ya riti watanabe webi ngane na ke boka nga bambanga na bino na kombo ya sila nazo yebisa bino mutu loko yoka na kombo ya sila akolat nazo tambola na gilet nazo tambola petrol na limette na ko tumba bino nga nazo tumba nga na bo solo na internet ngala banga mutu tengala banga nzambe na respectable loi l'état nazana bino omanya nzambe na matama mama shakwa nazo zana bino nazo talela bino o komeka to zana ba caméra ko so biso bozo seke boye matanga bomonya ngo kermes et ça place à mawa atiti des athées exemple na bien beaucoup semble nzambe tebina matama boki bakufa trop et ça biso to kufa bozala bwakala ba pomba kindumba bozo betala ba musinzo o kuna lela mbala muninga yo ba kiyosa ibo banda ye me ba camarade boli komona batapoto bayate bikomama bosambela nzamba protéger rabino bozo kufa mingi esa biso to kufa makama bele kila bino bato maboke boluka bo changer s'il vous plaît ngana na malo mama shaka tikela kinga toto ko sala film apa leke tu ba video esa ngana mama makamba lobaki makamu mama lobaki na nga nana kana makasi nana susa mama tikela kinga maloba na lobi la bino bosala ba jeté mutu na komona yima loba mo wele kimpuisa bakati oh Jésus le kobuna le bino bakama yaka bitumba zo sama be yoki tumba na mono zo tumba ngote na ko tumba précisément na kati ya village Panda situé na Lingwala Mushi avenue Kigoma
95. Les autres, ça a toujours la vérité sur la matanga, sur l'évaluation, il y a matanga tout, ils ont un katia, comité nabiso, ils ont un katia, mboka nabiso, il y a un côté de Kosoa, Léona Moko, il y a actrice, comédienne, puis journaliste, puis mon pandisango, puis Maramounion, Sonion, Sotéviété, Téléna, vraiment coacher place parce qu'il y a partout. Merci aussi à ma maman Nathalie Feki pour monter, ma papa Paul Feki pour FBT Misalande. Il y a Gisèle Tati, maman Versa c'est monté, ma prince Giclo Winner na Pesio Mbote, Oscar Marie tout le millionnaire en kilote na Pesio Mbote, Kabongo Kasongo na Pesio Mbote Bisco Zali, puis va jouer tout cool Mbombo Richard na Pesio Mbote, Junior Baometo na Pesio Mbote, Jonathan Bolingi Pangi à Bolingi, bon séjour na kati ya Congo, puis va tout Bolinga Kevin Panda la Kechunga pe linga Dino Mingi, ba joyeux anniversaire na Yannick Pangi Bolingi depuis Deir à Dubaï na Pesio Mbote. Lo nazana ye Carmen Odia la fille à papa. Nazana ye ça toujours les attana yo, eza ouais négligé qui yo italien oya nzima kio italien oya boya kio italien parce que nzamba ko sala ka oya yokana ki oya prometa kio asala leo tozana Carmen Odia la fille à papa to sala toujours la ko benga pe Carmen Bissalo Carmen Bissalo éviter phénomène Bissalo comme na parce que na bato nyonso pour benga Bissalo parce que ngana za cadet de la famille ya Bissalo na za leki ya mona ya suka ya Bissalo na éviter yo zana pas Bissalo tenga vraiment mona libanda je babotanga sikoyo papa mosusu mami aya lokoti ntelinga o mwana ngati o leki na biso ti papa botaki place mosusu azwe makila nyonso eza na mami je t'aime beaucoup nalingako vraiment tellement ya trop si la bisalo Elise Bakuku iyo nde vraiment bakuku ngai vrai Carmen Odia bakuku toza na mami en tout cas na eselenge songo mona ya matanga na yo na kuto osala eloko moko boye ntango talinga obisingo bipwa ni no sabo ngabi nini mami abi nazolanda bemission nozo silika oza na raison nde bato ba filmer et alors bato tout ba mona ki ona ba kuku ba mona ki olobi ki osali émission mo boye bien ba déclarer bata maboke wana tout dans la baba ta maboke bato ba na sens te bi filma en tout cas merci beaucoup mami na ndenge po ya mbaki ngai wana na ki rapidement kopesa mbote na bato ba soutenir na chaîne na ngai Carmen Odia officiel TV ya gi ya mokonza grano be mo kese na 9 pe comme ça papa range l'homme de surprise l'homme des héros ya bato ya Sena Bilanga Stéphie Bilanga Arnaud Bilanga Junior Bongongo les tout puissants on peut ça le trésor il y a trésor Junior Bongongo Azabi Bongongo les tout puissants Azabi Bendos nzamba bilele ba obiyo amtelekyo na bilamba zate talaka yo azali bunga nazo ibisa yo pote kangi Kangi na kina famille qui a la mise selon mon cœur papa Louis Vuitton elle qui a l'os pour le garçon qu'on peut bon séjour na Canada on a linga minga nezaka et wana la scène na papa Louis Vuitton la mise selon mon cœur Louis Vuitton il linga trop là il s'habille très bien papa Louis Vuitton mon ami ok les questions on a besoin son les questions au cas son 100 ans oya kinsaso esanga ki kotanga leketu eza bien votre keki ala mon papa social na linga ko ya trop madame Audrey quel moment social de moi même merci beaucoup na bio sombelenga mais nzela bakangi no kende kaka maman pasteur Esther moi libosa votre keki ala na source na imoko boss de boss gradi mo butu ya bakialos mutaleki azate na kesu sana ba jouer patron Chancel Mbemba demi de l'homme de Kinga kati mutatika ballon na défaut c'est Chancel Mbemba balobi Adamo pesa sango na Jonathan Bolingi na linga ki trop merci à peine ça linga tellement waouh on a linga bio mora bon Adamo Bolingi depuis Turquie bana Turquie na linga bien trop tché cause Belinda Red merci Belinda Red na PC mo de bisco Junior Kabanango ko so lobi Junior paramètre jouer patron merci na abonné tu ya Congo les Batiri vous en a Carmen Odia autour sur la plus évaluation plus makambo de kaki Carmen Bissalo tout yeba merci d'abord de na baleza ba coupe confiance vous pesa Kevin pendant les quelque chose je n'ai rien à voir que ya ko ça la polémique je n'ai rien à voir ya ko ça la problème entre et ses amis non et ses sœurs non moi je fais juste mon boulot parce que je suis Abakouk je suis Bissalo je suis Fikipo et les autres lelo domoni bagenda ki kokunda papa Bissalo oyo esali mpe koloba balobi bagagi babi mpona nini lokola sila négligé ba comédien lokola ekite mati oyo bato mpe basilikelaki nango nayebi te tanke yo Bissalo pourquoi bosalaki bongo okende na papa avant nalobi ndenge mabetela question sila na péchant ato babana bambo wana te à part na péchant na tema mona corps ekende avant bon c'est lobi pour corps ekende faut pas bato maboke eza mama shako mtakufite eza papa ya sila
Bon, c'est la bateau maboki, pour bateau maboki, pour baser la bombe banga bon salani. Bah, pesa qui programme le moment matin et bimana, on sait que bateau signe la bakay. Et ça c'est que Robanga bateau maboki. Si la pas que la papa n'est pas de connaître bana poto ba oncle né. Il fait baser la bateau maboki, ça maman chakote. Et ça papa ya si là. Baser la barote ba lora na matanga maman chako. Pour maman chako as artiste. Vous comprenez? Papa si la zane papa ya artiste et oh ya biso to yebi comédienne, mami si la bisalo. Mais bana drôle, batenga na comprendre monter, là on est ça la bonbon. Et là on est ça là. Possible là-bas qu'on ne peut pas mon frère ça va te maboquer. Mais non, on va problème à te maboquer. On va problème à casser. général beaucoup de respect bateau na boité. Na ça na bateau na ton na loba na ça na bateau on appelle ça ba respect. Na rolo ba na président le mettre beaucoup de respect. Na rolo na président ma soumité. Na rolo no temps ba comment ba te belé to yebi que beaucoup de respect. Na ça ba na bateau ba créer ba problème. Bateau ba gaji. Ba bureau ya kira ba sila ba pechanga. Na ça lo bandi na bango. Pota na loba na mo ba ke sa bango. Donc on a longola bateau na baby ki bateau nga na longola. Bango ba ça na mo biloko te pona lo bongo na banga bango te. Et ça la problème te la question on a le cas grave ça on a te. Et ça matanga ya mama chaque côté. Et ça papa ba sila ba na droit longola ba to boke ba na lo monter au ba place. Voilà. Et bon créer ba soyez ba qui manque à considération, manque à respect, ko lo ba ni bisa. Manque à respect na ni bisa la personne ba respect. Na manque na bien. Manque à respect ni no ngo bolo ba na bino ba to boke. N'est-ce pas na ba no le ka tilo tanga na ta ko mamu to mako. Pour vérité ngala kene mako te fona lo ba vérité. En tout cas suna mona ngala tumba. Pour na bisi agabi tumba na tikila ngo komonanga. Pour yena mona tumba mona sakana ngo. Tumba foko tumba ka batu. Esa lo kwa no tambula bu. Na ta mana limite na essence na so tumba batu. Bino ba ta boke ba ta gaji. Baba nan si la manqué bango ba respect mais bino bongo manqué ba respect ezande sonye sali bino bomoni si la na pechanga ne bango mi balé kaka ne matanga na de se bino sol parce que ki songi boyaka nango mams et bi saka bino dès le début pechanga na si na nde ba yeba ni bozala te baza ba meilleur ami ba yeba ni makambe belé jamais mona pechanga na kitsa finga sila to sila pa na kitsa finga pechanga kaka bino ba muala bango na botambola bango pembeni bona bino bataba mikala elo batambaniki comment possible mo kosa mikala baninga basi lo kwa bino to bo régler makila moko rouge ba complexé na lobi na bino ngai Carmen ora na sa bisalo mutuna ko yoke na kombo ya sila webi ke ngamo je suis capable ko lo bala bino ona ko banga ka bino to boza biloko tenga na banga nzambe na respecta balwa leta muta ko meka su banga na komba sila na munoko na ena moma oyo sila sana na ba passe na père de maman na mama chako na papa na ale bilo fula manga mami ko lo biloko tenga na zana porter parole si qu'on a toi non Carmen odia ozolo ba moi mingi mais ki lo ba wana fina nga je sais très bien Carmen mais na yeba Carmen odia comment on atterrissage ya ici pechanga na kati ya cimetière abandi na mort oyo alingaki vraiment visibilité était déjà babi kazaki na kati ya mort oyo abwaki kokita mais je sais pas ici la zone étoile la zone à puissance moko boye oyo ezolobisa mokili oyo sala bato baloba mais air komona ici la zwi akangi ndeko na ye asimbi ye na nzoto bakolela ensemble famille asila bisalo baza na ici pechanga ça qu'on est au moins dans vidéo wana nano iloka liboso shuna mona pechanga na matanga po bato ndo bake pechanga ya te ngasolo la pechanga moto sala biso nyoso na ba belle vie pechanga ye wana on sentir que au moins ici là bato to bayaki na bango mais na mutu moko ya bando zela lokwa pechanga zela kwa kofina no zela fali na matanga mama bango po ngana za ta mfala ya et pas vir rambo ba image penser na bato songo epana nganga na zala wana tona masa na mari kauka on sentir que ko arriver à fali kofiko on comprend que kofi oui maintenant zela ye wana bakota taka mamani honorable oui film moleka na ngakemi je te salut mami aya neso ko fa betata 1 heure du temps pas bima banda bakanga mena fali na kachanda o santi ka biki na bato nyoso nde ba yaki na kuna ndoze na nka fali mais mona sila bando c'est la ka pechanga na ye bato bo sala ba problème na ba jeto ba welisa nde tu yo popesa ngakanda yo ye matanga yo kutu na système matanga mais ko mutu mwa yebisi yo le katiso ngane onde no ya bo filmenga matanga comment ba jeke mutu ya bo filmer pechanga boyaki pechanga ye déjà pas basila depuis matanga ne batando mona ndete ando boya vidéo ngana telemi pechanga bisinga na ese mami no mais qui écoute na sano vidéo bi ya tolanda be misono abi okasi na molanda misono te oloba prenga mo lisusu na yabo abi na lingi vidéo te et ça et porter ngani oya sa papa nanga na okapas na mutema abi asa papa nanga bokolinga ngana kolela na kolele ndenge moto na batonso ba yana batala ba yebi na bango te sko tele loko betami na cimetière te mami boza bata scène boza fuma bata scène bola kisi ke boza bat on m'a blonga na loba bina na pêcher boza les pour les meilleurs et pour les plus voilà moi c'est dans mon bal normalement les pour les meilleurs et pour les plus mutako kabola bino azate tala
lelo ba l'autre là botika na soni boaki mbangu pressé bifinga na ba page ko lo ba makamebele tala ici lelo kwa beti bino alaxi bino ke meilleur nanga se pechanga yebani même na famille ba famille ba yebani makasi bino bosuka liwa basongi songi ozo ya matanga filmer nga na tinno mambo film monde bosana masira kwa to comment to ça non mambo ya pechanga nana comment ba yamba na qui t'a fait comment d'abord na biso zaki sengo voilà esengo ta sila vako aolela to bakanga maki mami bolingo wana mutaka bola bino te yo fi asongi songi okomono na zoluka komono na koloba na songi songi asa nani yelo kono tangela sana nani ki songi songi soke na bitoli soke na yebiete na yebi ngaba to maki musona ibaka bango te na komone bo je laisse moi ya wapi ça la pas l'endel fan asa nani asa ki ana beaucoup de respect pour na lendele asa mutanga bongo pe parmi bato bimisanga sa lendele asa na elo kote ki songi songi moni botika na sobi yo sala analyse tala ki songi songi tala bolingo ya sila na pechanga na cimetière au moins de belle sibino mutu yo ko no saba analyse yo relation sila la pechanga bozana ka boni ko mona actualité te subo yo ki boye mbango sali ba analyse nazo kebisa bino no sonde bozawana ezala batama boke ezala ba comédie ezala ba sobe ba koni fuati mutu na ko yoke na kombo ya sila nazawana ngana sila bisalu ngana abi ko kina ko kende na bino likolo ngana mutabang sangate ngana banga nzam na respecta balwa l'état ngana za vrai soldat ngana za rebelle ngana na ba arme so na bombarder bokineto ngana États-Unis yo kanga mbang alendele ebise loko lo kanga mbanga na ba analyse musubo sala wana kanga mbanga na yo o comprendre so bala besa ba bo lire mo ba merci YouTube o mo ni bino merci YouTube ne comment ça bino bon mo vivre na manga YouTube ba so no merci YouTube kanga na YouTube tout bino na bino bona na bien tala nabi bozana ba sika sa lufa lak me ko katunde sala bino alendele nazo bele la yo 3 fois alendele na bele lo 3 fois yebise loko na wala kanga kambanga na banalise bakobo mutu mususu mutu loko yoke na kombo ya sila esa loko na yoki mutu na kombo riti watanabe webinga na kinda na ngo na linga betisite asana non va juste ba sala ki ba analyse ça fait analyse to sa analyse ya ba betis ba sala analyse ba tomayele bino to botanga na ba ifasiki ba biso ko to kana ifasiki te mo quand même que tongo sala analyse mo bo elle so ki analyse ba tomayele yo sa analyse ba zoba ba imbécile et ça normal te ba ifasiki ko ke na kana sa rien esthétique ka ba mona bino ki botanga na ifasiki ka tanga na ifasiki na yaka na yesa na sala test de la tosu bokela depuis 2011 2010 ok bon mona na sala test na zoma na 6 na kena na université te oh mais boni ba analyse bo yo sala ba ko taka ba 100 francs ba 200 francs ba site no et ça les bon ndeta mon excès pesha soni ba ki songi bonzima ki to ko taki sila ako négliger pechanga les contrats sila ne ko sila ne pechanga kena bino ni yo sone boyaki wana en tout cas bo excusez nga bino sone boyaki na bino oui sila nzime ne ko ya na bino mama ne ko sila mutu na ye meilleur ami na ye bolingo na ye se pechanga mais c'était pas obligé comédien no sa yara matanga ba total ki pe bango abaya ba tende ba kuipa pas sila te obligé mais oui siko c'est pourquoi vous condamnez etali ba tu pe tende ba tomba yete sa papa sila kufi akuna binonaire ba ne ba kunziye ba ko ke son papa sila zangi dra to zangi konto tie na solo ba kunzi papa ba onaire tam su mbonga ba to ba ke koti na ngote siko problème ni boka nga bambanga na bino na kombo ya sila nazo ebisa bino mutu na ko yoka na kombo ya sila akolat nazo tambola na gilet nazo tambola na pétrole na limette na ko tumba bino nga nazo tumba nga na mo solo na internet nga na banga mutu tenga na banga nzambe na respecta balwa l'état nazana bino o mo yosa no matama mashakwa nazo zana bino nazo talela bino o ko meka to zana ba caméra ko so biso parce que tant ba disons toujours on a que si là il y a Lelina si là bazo kanga mais ça lit vraiment bien sur la ba comédie ba chaki songi sur parti pris o bazo condamner si là bazo condamner ke o mona bona ba zala kana tema ibala ba fani no mawa ba chima bona matama bo chima bona matama nini bo saki ba mawelisa ko finga sila na ba page juka ba pasila sele ba tali bo na yo leke tu filme nga ene na zo kota ba sans esprit bo mi benga ba madame bo so ba madame te bo za manzanza bo so na madame te ba complexé bo kino na be tane bo tika na soni bo tika li na sona isa ka bino dele debi wala wo so be mission nga nyonso bo yo ko na ba o yango sila la pechanga ba yeba ni ba makasi ba ko be na jamais tala lelo exemple pe sibino si bien so na silence mais ta valeur aussi la zo pesa pechanga to pechanga tanda zo pesa sila ça veut dire que ba masse ba meilleur ami ba tala ko mwasi na mobali les pour les meilleurs ne ba signer kuna na ba commune bango ba okena ngo tina li fobo ba sala ba vimo o bino boyebi angote bo kana ki so ngi mamsi sima na bino kana koma mamsi na ba manga na bino ba taboke boka nga ba manga na bino koma mamsi boka nga ba manga na bino boka ko tonga ba mijuela na bino bombe kana
belle fille pété nazana bino wana bombeka kuna tibelu ko mijole la bino tala ba fille ba complexé bata ba gag bata maboke o bino bona ba problème no ba choko bona ba problème ba lufu bona ba problème ba lakbero bona ba problème tana yebi so mutalene le keba yaya Parlons du todi ase le côté keba tana yebi so ke keba ça veut dire que keba na komba sila na munoko keba na banalise boso sala bisalo bo sala banalise ya malamu bo sala banalise batamayele ba intellectuel bo sala banalise ba bourri ya ba tono vide bo keba nazana bino na kana pona na kana mama nga kufi mama shako na toko sane tournage ya film calamité mama tikela kinga maloba bo keba mais Sigo pourquoi et comme tu dans le monde où les comédies ba dika ba problème que tu vas problème entre les artistes moko ba manque à faire ba mikala bo lukani ezala kata to yebaka makambo te pesa ngala sila na ba belle bo utra no be musika ba le ba to to ke no pe to songa ba makambo pesa kata taka ba to bo utra ba selema ba bibo ba meki mikonga boyako boka ba sala boyako saki ngala ba bosala na mino théâtre boyako sala ki ndumba ba ndumba bazana théâtre bata maboke bata bagage yo mona wa to ba ko luka mibali. Pourquoi tu connais plus pas toi gars? Na lo bakala ba po parce que c'est respect raté. Toi gars n'est pas fini parce que ba c'est ben ça beso tanga komona boto tanga so tanga sélection zo batiki ko moi je vis ngana iba toi gars je vois la Donna Karine Amado na lobby na za na batu na nga Cardozo na pesi yo mbote la Donna princesse batutu ba nani comme le coquette maintenant attends so tanga ba komona ba bata rouge baza ba fille légère boli ko yoka muta uta poto te ko comme ba message bo kana problème ni ba lide suma druma ba lide su kakol ba lide interpréteur tala ba se ba sanga valeur comment possible yo mobilo ba fia tête ko sanga valeur te ko comme message alors c'est moi qui ngani tala bitula oyo na kanga kilo bi mokoti akomeli nani muta uti poto aye garçon coupable garçon Marquise Bouakama Marquise Bouakama Kananya Bouakama garçon complet. Mais quand même Odia et pourquoi les commissions est-ce que ça peut pas fille oyo na kata tata o ba parti le quoi ici na pesa ba te bazate ba mijole bazate te na ndema beti bazate batika bazate enon kolate zate on comprend ba fille ma boke poste bo silikate bo limbisanga pardon na ndenge mabete en tout cas bona la problème ba kato lac me relouva kami mais ici la pesa en tout cas batika kolata na défaut si ba kina style na ndenga mabete ici na pesa nga batika kolata na défaut balata ba pesa batugu bande kolata ko ba ini edo kuna ba na bando so kuna na Nigeria banda le ba couleur mutaya na ngo se pesa nga ba ici na sila bina bozolata na bino te bona na ba problème no ba solo ba parfait les biso na matango no so tutana ba comédie o ko comédie solo la produit zo mata bona poma kolata na poto ba mona ka bino ba tu boya ba kini bo sala mine lokote. Et bon, quand même, quand on a mis le côté ici, le trop, Jonathan Dario, tu as une image moko, on réagir un peu pour un acte, comme mon il y a confrère, concert, il y a TV Oyo, je pense plus à condamner si là, et dans un registre après Jonathan Dario, on est. Ma vérité, Matanga, et comme il y a Oyo, vous bobotiez équipe Mobimba pour chasser les gens. Ma pek ça va tout. Et puis baké dans 6 heures du matin. Comment? En tout cas, c'est la vérité. C'est ça qui même pas coroner famille. C'est pourquoi on a 6 heures du matin dit. Matanga. Et ma famille Zali, ma famille va passer c'est. Papa na yo. Papa nanga. Papa. Est-ce que même que me mène zaki ya papa na yo? Yem taya na oba koto yo. Yem taya na ona makili. O dénigré na yo. O dénigré modèle wana. O humilier tata wana. O rabaisser comme on a bino wa bisalu. Ngai tunime mokonzi. Tangpa matanga papa nanga il faut ça. Ata omonga bobenga nga drogueur, momeba shima matanga papa matanga pa na biso. Ordre il faut ça. O ko sa ba bêtise te. Nga on lela ndeko nga to on lela papa nga to on lela moko yanga. Et on fait la ba bêtise. On te mana porte, tu chasses les gens, tu mets des ma vérité. Et voilà, on est maniqué autour de mon atolobana. Maniqué pour moi non beaucoup de respect. La personne non respect que maman et que non nous causa moi ça babia mais babia ça la ma bendenga kufa. Et aux a problème. Na mona lokwa yo ba lakilo na famille na yo. Maniqué pesa na mwana na ozana lo ngone no linete. Pesa na mwana na yo no babia no respect. Parce que oza et l'autre côté
singai Carmen ora na lobana banga kanzam na respectable l'état nana mutu moko ta ko bangi sanga Carmen nana mutu moko te internet nana mutu moko te internet on internet so nana mutu moko bangi sanga lo balanga ko ngaki ngiki français la bibliothèque ni na nana mutu te pona yakana ndaka mutu ko liate Carmen twanda nana ndako mutu na ko liate communiquer très important bino tout au moins mutu mekana sila bisalo bi famille sila bisalo beaucoup de respect au moins manike na yo simbi famille wana ngana simba yo manike ngana simba yo manike yo melaka ngamele lote ngana naturel ngamele lote na mela sikato ndo so bisinga mais nga place no kuta na yo ayo meki na sila oh Jésus le baba munanga la mukama mama nga mari ba munanga nena mona tina la passe ne tonga midi pourquoi yo ko manque respect la famille sila nana bezo famille sila bo excuser nga nana baba ku ka bo sibo excuser nga pono yo ka mutute manike ngana simba yo ngana simba yo bakanga nga poza su osasu na puate nde puwa bato za ngote finga ka bato yo finga wana komeka na peshanga tena silte ikisila biote maniko za mandet yo so kute na sila na ofukama o senga mbongo ya biloko na no mela wana o manike boni ko trop c'est trop yo komanda na YouTube to banga yo wanani wanani no lo balo wanani na lobi na bino tuna longani mutute mutako fonga na manga na komba sila na zana ye na buna na bino partout na sa hypocrite même mobali nga binga na fonga na eza musana ngane na kina nango leke tu même mobali nanga moni mobali nanga aibi ke ngana internet na koma Lyon mais si internet si ma caméra na koma Carmen Odia na lo bala bino parce que trop c'est trop babanga bino na ndenge est sila est sila mani kaza nani est sila ko tina bato sa des autres mata papa bango muto sa très cher pour na ya kufi wana est ko tina bato sa des autres est ko tina bato mani ke boni boy ko lo mama fali entre nous problème nini na sila na ebi sibilo mutako meka na sila mani ke na bunga na yo ngaya ka bandal nana bakamana bandal nana belle famille na bandal na tambola na bunda na yo boy no so so no silo kwena so senga sila mbongo likola ngo siko mitwele baba ngo posa kanani entre nous baba ngo posa kanani na lobi la bino tulo ko banga bino to sabata baboke sabata ben journaliste ba nani muto tanga komba sila na ozani na nzoto to tanga na babilo kala ende na sama kolo to tanga na bino mani getika na oko tika komba sila kani problème nango problème na sila problème nini nous a journaliste a été maniqué pèse toi bisalu qui peut makambu ya fali nango kumisaka likola pe fali kuna da ko tano mupepe ay ko so nani mida la telo la te kuna na page et si to mona fali sabino bokele ma musique moi si comme kamba tête na tête ngala télé minga je suis jeune je suis sila bisalu to sendeni no zana bino voilà je suis sila je suis na bi kusu to kuta na matanga kuna tana mikimira kinkusu ngala banga ka mutute ngala banga ka mutute mema kolo ya Diego mema kona kuta yake na matanga kuna basa noke ngala ka rebele ngala banga mutute na sana bino kususu nanango toke na bino likolo kususu nanango kususu leka tutoleka ya Diego mema kolo ya Diego mema kolo oh mais toke ni bakuma batumisi bakuma olobate oh Jésus ça fait rage c'est stick et voilà tout bien que je te montre quelque Carmen na moza oza un peu monté man niki pe ni nango vraiment ici la bisala za journaliste internet oh bino ba komi trop c'est trop oh ok la banale on la personne on bête matolo ndongo meso on bête matolo mais misala manikolo ba kosamta mayele évoluer na minute oh mais non évoluer ndongo mona bango bête matolo ba personne mbongo ndo bando sala oyeba Karine ofingi Karine ok pas sinta kapasa ofingi boy oyeba sengi so sinta kapasa mbongo ok mi juele ok pas je vais faire ça ko obane ko je vais faire ça ko zaka bongo seigneur de trouble si ka ba trouble oyo si ka ba trouble maman beaucoup de respect ngala linga ko za mayele manike zonga caméra c'est so le comme manike mais ça mabe bete ka so kutaniza problème na bunda ke mal na bunda ngana mena connaître la général tena te bato ko kotela ngapo na sola bien na batu ngana defana mama batu ndenga bien manike trop c'est trop oh manike commande na ngba lobanga yo you know me Carmen oh te la sila la boy na bona sila je suis jeune je suis sila bisalu likona ngo siko abakuk to seno ndeni siko le dormi à faire que ba comédie bele ba comme plus ba affaire et tombo qui comédie comme journaliste pour simba téléphone ma bakinduma yo kasba osani bosala mina bisimba na matanga mama shako no betela bino sete omoni mi sapi na bino wana likolo no katango no kata mi sapi omoni mama na sala lo na matanga la butu na tele mi omoni mama na sala
bazaki sur place bamona mamuna sala lobi na matanga bamona kango bamugui bayiba so ganga tana telemel mutolo basati comme na telemaki OK tout banyo solo na matanga ba sabino bafani mamoko ni batutu ba pesa ngaka raison bami mama félicitations boni boy bamona ngo kermesse mama saka saki mutu moko bien ngana na malo mama saka tikela kinga toto ko sala film apa leketu ba video sali ngana mama makamba lobaki makamu mama lobaki na nga nana kana makasi nana susa mama tikela kinga maloba na lobi la bilo bo sala ba jete mutu na komona yima loba mo wele ki mpisa bakati oh j'ai Comment les disara ya ma ya kabi tumba zo ba ki osa ibubani na ye me ba camarade boli komona bata poto ba yete bi komama bo sembela nzamba protéger kabino bo zo kufa mingi ese biso to kufa makama bele kila bila bato maboke bo luka bo changer s'il vous plaît nana besoin bo sa attitude ya matanga wana za mama na biso notre mama c'est so fierté na maboke ngana na maloba mama tikela kinga to zaki na dani ko bo sa teto zaki na yo na za na video ba mama loba la biso o mo sala sisa na kefa na kuna en tout cas moi maman lobi na bino na ça vraiment sérieux non ça va aventure te na lingi bino bo ça l'exemplaire pour biso to landa bino biloko bino bokomi boyebi ke 17h 18h boyebi ke mama zoya tane bo na biso lobi na zaki wana na lekani 11h boyebi mama zoya ba ko taba caméra ba hypocrite moyibi waka kana baba profit na lobi na bino attitude mama saki mutabuzo bate boya matanga boya kolela mama to mona souci nde bozo lela bino bozo ya bozo ba vie bata poto ba mona bino ko ba ko saki ndumba na bino mona na sala na buto na banga mutu te merci na banga mutu te la sema que moi je suis capable na banga ki mutu te pe na mona mutu sala ngelo ko sa te bo le ko sanga te na sana bino merci na abonné tout ya Congo Liziba TV, merci na famille Bisalou, merci à les Abakouk, merci les amis fidèles de Lekechu, de Kevin Panda Lekechu. Et ngana bino toza toujours anakati ya Congo Liziba TV, toza anakati ya village Panda est situé na commune ya Lingwala sur Mushi, avenue Kigoma 97 95 boye belé kolia biloko bio parce qu'on est toujours ensemble. Na silo déjà Lekechu ils ont recruté ba comédiens, ba artistes et comédiens, ils ont recruté ba on a posé au salon théâtre que c'était bien numéro na bientôt la répétition, bientôt les retours, il y a les créatifs ba quand même au dernier sur actrice na biso ba pour nous jouer. Moi message peut que dédicace na yo na passage à na kati ya message nangeza ke message nangeza ka ba fanatique tout ya les ketchu bo s'abonner massivement bo ya peso pas Carmen Odia TV bo s'abonner ba cook si la bisalu mama minanga ko vraiment tellement trop naza vraiment la personne na bi passe aux alango aussi sur la papa ou sur maman chako et ba commenter bo ça la vraiment exemplaire bo tika ba de lui bo ça la bo la nana msoni non c'est carton oganga te mais non ça vraiment vrai en tout cas ils ont matanga ya maman photo que ça vraiment beaucoup ba respect belé bo tika makambo so ça la en tout cas si bo sali ba bêtise naza ngo manike zonga yo zala mukolo manike tika ko ba biloba so ça na besoin ko loba makambo ya fali ndo mosela ke promotion tika sila et que mutu nyonso na benzi matoye za ba comédien et ba koni fois mutu no yo ke na komba sila na zawana je suis dispo nga na za rebelle na ba arme na tambo na to kere no ke ya mali ke ya somo merci na ba tout marqué c'est ba lobi la canadienne na za na ke kinsa Marquis le killer les killer garçon complet c'est mon privé to linga kayo mon peso to le lot tellement vraiment trop merci beaucoup na ba tout o balingaka Carmen Odia la fille à papa ba lobi nene ya kelo merci dans ce sens non et salut biso vraiment bien Dani tozana maloba mama tikela kibiso nga na kobimisa ngo po tozala kino tozala vidéo mama ese kibiso makambo benga na kuluba ngo atuka na kolela mama Chako merci beaucoup bana tout balingaka bye et Jonathan derrière na ma caméra nene ya kelo na pesho mote bisko sali à tous les Abakouk moi je suis Kevin Panda na linga bino nzambe je suis Kevin Panda le ketchup fiki pour Bissal likonango les Abakouk merci bye Congo Liziba TV, pour plus d'actualités, abonnez-vous.